Ezui partout dans le monde. Bisoto Rokota Zamba, Karaneto, Baki Simba, maman, Simba, Moulele, Maï. Donc, océan, les Kamura Motote, la montre religieuse. Boyi, Bobeta, Bofinga, Botonga, Botufaso, océan, Azali, Kaka, Awa, la chaîne de libération, na Ezui, pour la bonne. Na Yako, le maman, Moko, Moussako, Kabuya, maman, Bele la Moki, on a eu Bela. Ce que vous avez pour la bonne, Bela, Nakati. Il y a Mobembo auto ko sala pona ni tolingi éveil patriotique ezwesika tolingi pepe kongola longola bonyama tolingi lisusu bozo bate ndenge tolingi lipanda mama jawa assalamu alaikum ba misanga ezui mana nanga ko nya de na États-Unis d'Amérique équipe pour la télé a Daniel Ngenda bobela biso bientôt faut toza comme milenge papa Michael là que Dieu vous bénisse maman Célestine en France elle n'a pas maman missionnaire maman missionnaire na maman Odette Nzamba Pambola la Chabienne Nzamba Pambola moi na mère l'Autriche Nzamba Pambola Kilata que Dieu vous bénisse Nzamba Zala papa Mapassa Charlie Chobo yanga ndeko Nzamba Zala bino Daniel Ngenda nana ba posa na bino nana ba posa na bino bakasi maman Jovi Nzamba batela yo santé de tout ça maman Nzamba batela on a dit que santé makambo ezebele mais Nzamba kosimba loboko ya Nzambe ya Olia et kozana joli que Dieu vous bénisse toi on a posa na bino il faut boza la bonne santé babeli tout boso rabiso maladie longwa au nom de notre Seigneur Jésus-Christ tikabo recouvre bonne santé na kombo na Yesu akotali kambo na bino abunde la bino bitumba po ete bino batu bosonga biso tande mobeli tande bokomo na ba problème tous en bon temps est-ce que marche Nzamba Zano le number 1 de la presse congolaise JKM le boko Nzambe za biko na bino bo croire bo mona makamba kito bo longola ko imayima to ana Nzambe guerre feya mais tika Nzambe ala kota makamba biso pour les mona na pote biso tozala pisa to avancer to ana posa to vanda te faut to avancer mais faut bino bo tele malanzela musala makambo za bien ba santé la bino ezala bien mama dolo la santé ezala bien ba famille za babatela aussi ba famille zo benga mona mère de Brino ko na Autriche famille bengi koto la chebel famille bengi talaka pour ça pas ko sunge c'est mais ba problème ya on a bino tout au musulman rabiso maman Célestine au Calais mais États-Unis d'Amérique maman Vava maman Jolie qui est de maman ya moto mojali bino tout Nzambe asimba bino passe là il est assez intelive papa Clarisse papa Alfred na maman Clarisse Nzamba zana bino équipe pour la terre Nzamba zana bino papa Toussaint molonga ya maman yelo Nzamba zana bino yanga mokonzi Nzamba zana bino Daniel Ngenda petit frère propre Zola petite sœur propre la France Nzamba zana bino ndeko langa to se divisalete natanga bino ba commenter ndebo ochela mona to bakoma la bakambo ko ngana yebisi bino division ezala awa te awa ezali unité c'est notre force awa ezali zoalité à comprendre ni nous allons pour ça so la division kuta bisote awa soko ye on a biso ke yonde système te chaîne eza ya libération mana ngana kunya de ngaba yebi awa so mabe ozuyango et pas océan ezui équipe pour la terre bongote docteur Angola eza bongote papa Henri na Canada eza ezui océan tele makala pour la bosolo rien que la vérité pour ma bolongo yo ezo yinda pour na Congo pour na robondela kabala Congo baza bien Nzamba fungola bikuke bazwa misala basala pour batinda mbongo pour bandeko la ba bongo alors to cause la division te surtout la tâche rosa mabe surtout ba bête pire sans t'acheter on va bête t'acheter Nzamba yiba on va sumuka kaka tâche le kanga ba bito ba merci d'avoir abonné à l'Océan du Congo, que Dieu vous bénisse. Merci pour la bino bateau vous aurez l'impression que l'émission du début jusqu'à la fin qu'on like, qu'on partage, qu'on tient commentaire, bah c'est je sais pas j'aime. Si quand ça ballon la battre. De quoi on a des fois l'autre qui biso to OK les gars, maman Odette Nzamba Rosa la bino, maman Nzamba Rosa la bino. Nzamba fa battre la bino na South Africa, apôtre Doudou Sambi. Ndeka to sona qui doit faire la rappeler Guillaume Pinga père double nana le Pinga qui 7 petites nanga au merveille à Kamba et on va se la bonne interprète mi kolona obunga mwanda to bunga po ni po to kota ezo senga siko e mo ba énergie moko boy to kota ya moto ndoya ka mukie to moni biso to ke ko il faut to ça la musala il faut que vous en libérer sinon tu trouves un problème bande ko nga bonzi ba te Félix a un sérieux problème pour en résoudre tel mon ami
on a participer au Teka Congo, surtout que Félix, ça toujours dans moto à bon. Parce que ce qui se passe de Golanga, yo évité, tu as la foule là, là on a problème à Félix de Golanga. Obiyanga ngo Félix saloni ngate nzambende mutayibi sanga Félix a mutu kubi. Mais mutu ala problème à Félix za nzambe na makambo Félix aussi. Nga c'est até. Nga la zanga nga simple instrument. Dieu m'a révélé. Abilanga non. Apona Félix. Tala misala mabda Félix. Moli on a tous les trois parties. Et na yaki na libaka. Rien à voir avec Félix. Comme mutu c'est la Félix campagne pour mater. Donc on a dit dans le bar, rien à voir mais Félix nous a trahi. Félix a trahi tout le monde. Donc mutu ça pembe il y a Félix a diable, à Satan, à accomplir désir, il y a côté ta Congo. Alors mutu to ko betele maboko. Nzamba boy bonga na lo ba mutu la zabiete no continue ka la ba nzambe so ke za solo. Ezakinga Félix a prouvé le contraire. Mais le coup c'est que nzambe nga ka mna olonga. De ka nzambe, nga ku tute nzambe de a ozo lokumu na ye. Parce que tant aloba ki en personne la crime aujourd'hui bozo mona onde ko. 400 600 1200 recrues. Il y a des Congolais nouveaux, ce sont des Rwandais. Oh bah il y a, bah on filtre, bah on a l'armée. Pour moi le matin qui est négociation. Moi le matin. Congolais ouais pas que le côté volontairement. Eh bah qu'est-ce que la terre Moselle aura désiré Kabila balanda $100. Bon il y a oh bah Hollandais. Il y a oh il y a les lots. Bando bah Hollandais. Il y a ceux qui ont dit que ça veut dire que bah là-bas ok. Nouveaux, ce sont des Rwandais. Oh bah ouais au côté de l'armée. De boyo kabato wana Congolais moko te atie mongolote maman moko te kuta kondiba so di ngbele bazwi te banda Félix ya passe likola passe Félix a onyo comme Kabila silence absolu congrès chez Sili candidat ya FCC cash candidat ya Union Sacrée Kabila candidat ya Union Sacrée Kabila bandeko nanga ya babengi Jean-Marc Kabunda baloba samba po babimisa ye c'est que makambo ko mitra Jean-Marc Kabunda asamba po babimisa ye Jean-Marc lobaka ke loba mabe Jean-Marc bala bingana lobaka pole na loba mabete parce que loba mabe la se contredire ngam de Jean-Marc ba bondela ye abima asanet ka ile côté pour Jean-Marc abima po à couvrir IDPS vous comprendre lobby Jean-Marc samba à couvrir IDPS. Ponani, Félix a un sérieux problème. Bande Konanga mérite les Arabiens. Mérite les malades. N'il y a $10, mais n'a mérité un mot. Qui l'a mais plus c'est 49 mais que le connaît en pétard. N'est-ce le bateau ça m'sambon pose le kamba Congo to boycotter Kamboka. To boycotter liambonga bateau ma bende Konanga to les $100 na bango. Le boss a qui un concert il a été mutumo boss a pire yo kabeli mbongo nzala bango mais soko yebi ke ya soko telo mbongo mabe boya ye banda wana parce que nanzela na yende ko kufofu la porte parce que nzamba so châtier bato et keko ekolekate alors et là qu'on y fait salama et là quoi ko salama eza ko bebi ça va ndekola nga to des fois pour ba voisin pour comprendre pour ça te so moni tension wala bilo bonzi que la psuka de tout ça parce que toujours dépendre de la bateau sinon pas pour ça papa désiré Botuna maman Elisabeth Botuna en Australie la papa la G3 ndekola nga na île ya bisque le bo benganga ta o ezali ta congolais na distraction te ta o eza congolais yo moko no milinga soko milinga ka ndoko linga mozalani na soko milinga ka te okolinga pe mozalani te parce que mutu oyo alingaka na étape to komi nango na Congo oyo jamais akondima ke mutu boka sakana ye jamais akondima ke lia mo biscuit moko boye po alia yango kala po ka Congo na yekende o ndeko nanga so mboka la biseke problème a benze ba koma nango yango wana hein Pont Rouge de l'eau baza partout dans le monde po ba botola bango ba belé tout ça la aventure terre comparaison n'est pas la raison mais le mot batamaye le boloba ouais oh to kozwa kaka babotola ka bunagana natanga Kabila yo yebaka ke babotola bunagana natanga Kabila yo yebaka ke babotola bunagana histoire ngo to yoka kata ko yoka bon natanga Félix bana bazui minyembo ti lelo yo so minyembo drapeau muso ekoma kuna minyembo bakoma koloba makambo mususu lelo oyo basali théâtre on a Rwanda bazo marché contre Kagame ndeko langa Kagame bengana ba utu
makaba biari mana to ebi angote totika kokosa eloko esala biso babeto komide na lokuta toko kokolo bosolo te poani ndeko nanga soko kokite loba la kokite bandeko nanga je croyais que na kosala quelque chose de bon en tout cas tina komi awa na moni que na kokite bino bo bunda ponga nazwa souffle ndeko nanga la vérité libère Félix a otambola na fardo ya kosakala te ti bomona ke ba voyage la zo kenda zo zonga il n'est pas à l'aise ba fardo ezo mema na mutuna e wana so ba pression zo to Félix ozongi sele la minute parce que aza à l'aise te denga za ona yango moni vomie amatakata pepa que le temps ne ba cirque ba ninga nde ba osala a se distraire a sala makambo a salaka c'est parce que soka vandi awa ayoka ka bien te et alors quoi Congo ezo réclamer yo te kabiso ayoka ka milimo abato ezo lela yo biso to kufili kona yo kende moya vande zate tia sala ka ba voyage les ba voyage d'affaires te et ça ba akenda kana yeye moko bikenda kenda ko kele ko fa bino so ba moni mutu cimetière akei kotala bino ba so ba moni mutu eloko bo salami akei kotala. Mais vous trouvez ça normal? C'est anormal, la vie à président. Président Morota Sala Biloko. Et ça parce que Aébike, et si ka oyo bakoya ko zwanga. Nakoye bate, tikala sala kata bongo bongo ko tambola. Mais tozo senga la bilo ba conseiller. Boza 1081 conseillers. 2500 personnes ce qui combien la présidence. Moussa na bilo zakani. Moussa na bilo zakani. Kaba viol nde bo salaka posa la présidence ok violer moi la batte posa la présidence ok yiba mbongo songolo mais non on va vous citer même ça qui famille on a ça ba pesinga on a sengi da beta bango ba ok na biso pas été c'est notre pays nous avons le droit de citer de dire tout ce que les gens disent tu vois et on va dénoncer les insanités nana kosio président c'est les bossos zabino top bino de bato bakosuki ça et puis ya bino ya fraude ya mafia oh bon bomi plus de 100 millions d'habitants bino boya ko dondola moi c'est bon bato sengo so ngala sabile foloka so ni bande ko yanga so ngala bile foloka so nya mama dolo tade to kuma kotoka nzambe mama jawa assalamu alaikum wa rahmatullahi debi ko modete au petit sur papier mayo bande ko langa ah Emmanuel dans la Toulouse ndeko nanga lokuta vérité triomphera au kaka soko zo sala mabe na ebisi bino vérité ko triompha kato ko kufa te soki nzamba boyi to ko sola la bilo kamboka mamose ya nzamba lobaka ya solo ah mana nanga la kunya do vérité ko triompher union sacré candidat la bango Kabila ah mais ça Congo en tout cas la majorité est à Kawana et là il y a une majorité à Kabila et maman mais président lui il y a des deuxième procès c'est comme bateau là ce que au sanga na bango regardez modèle bango baza non bloc patriotique elle fait ouf attends ba blacha mongo mande ba kende ko signer on a magé par faute faut pas sur la mikanda on a ba signature ne peut exister té bon pas sur les sango on ne peut pas croire avec les sango. Par contre, ben ngabino de loko boko te bo signaka parce que tant de sortir mongolo to na pour récupérer yo pour komika loko a Félix. Ngala ko kakate ma prendre le rôle signature. Il faut tous à la prudence na ba geste de ce tour ça parce que to te ka Congo ça to yeba. To komi ko accuser ba. Donc nous avons le droit à conveiller afin de faire qui que ce soit. Avant ya ko chamo surtout ba sango yo. Ba omission oyo. Ba sango oyo. Loko ba cardinal la mbongo. Voilà ba tout tête. Tala genre ba sango de ba viola ba mama ba. Tala genre ba sango misala ma beba sala ba kosa ka biso kala ke ba bota ka tendo ka ba bota. Ba bota ba mama ba atiki ban. Sango zo sepela po ba pesa jeep là dans. Bande ko langa soki téléphone ezali. Ah OK nanga lelo ba za mo pousse chada so bo pesa nga bo permettre nga. Nazali ko interpeller conseil sa mama climatiseur, mama bébé climatiseur wifi moleka. Ezanga mama moko. Banda ba miyibi ba otambola ba kombola bino po ba escroquer bato. Donc quand on commune d'élection ba zone d'ombre est belé, tu enregistrer qui mutuana, il faut ce qu'on appelle ça bino be mutango azokima. La délégation ko ya pas maman bébé climatiseur, espérons mercredi
Pona, voice oyo kayango déjà. Bino boye ba déjà pour filer. Monter la zota mala ba numéro. S'il vous plaît, ceux qui allez sanga pour ngana ok nanga sensibilisation. Toi, la besoin Congo et Zalmala. Merci encore une fois la régie. Voilà, bandeko na bo patienter nga momuke makambo ezo le kalamboko yo c'est drôle, on ne peut pas supporter escroquerie moyibi bino bato ba kobenga yo oh boya ba onje moko bozo benga na komba mama océan de ko soki akei etali yo mama océan arrête d'avoir moi ça za moyibi soki ba bengi bino mama océan abengi si ba mama ndenge to salaka ngai te soko ko pesa mbongo na onde ko la ngai etali yo na za de yako bala ko yebisa bino mama la za moyibi. Soki neti boyoki mutu moko abengi bino mama se abengi bino alobi maputa ndeko boya na yo ezanga te eza mama se ate parce que tu interpellé ye moko wifin moleka ye moko azali mama bébé climatiseur ye moko azali boye naza koyebisa bloke moyibi ayokuta nanga moko azolinga driblenga oke ngai bakosanga te ezali pasi. Bon, en attendant la Luca pour la politesse abonitaire Nabiso, internet Nabiso vraiment. Juste avant cette vidéo, on se retrouve juste après pour tout Luca. Yopo dindaka. We na leki awa na mai boy na zoki. Mai awa. Awa ti awa na zoki. Sikoya na nani député oyo ganyaki awa asa wapi izala ate ifo bongisa mboka boy te itikali 2 ans 2023 il faut élection soki sali makambo wana te simba te boy te la il faut le bana people d'abord. C'est quoi? People d'abord. People d'abord. C'est quoi? Bongisa mboka. Ata mukali, ata premieri, 7e, 8e, 12e, il faut bongisa. Oh, mundelete. Oh yo. Ayebi mokali. Wa. C'est quoi? Bongisa mboka. Ayebi mokali. Na koti ya. Mokali eza. Mokali na kingasania. Izala. Vraiment merci la patience Sabino. Vidéo yango, audio yango yango. Bon, na Kinshasa, ponga pe na mopaya na ega sika. Na sala finga za mopaya ki poto wi. Siko na zo sala na frudi na bandundu. Oui, na bandundu kuna nde na sala d'habitude na sala kana na idara bato. Oui, idara bato na son biloko na zo kabo na bato za biloko kolia eza bilamba. naza pe na ba image nanga nde na sala nanga. Ok, mais pour la niveau ya bandundu zaka na niveau ya ba ONG mosusu ya bandundu ba mamu bazo commande ba bazo ba ONG na bango na ba lokuta abete limera bato mosusu ya bandundu naza nango te mais le bagi wana kokoluka bato baza na Kinshasa pe naza nango mponga pe na mopaya mais na siko nde naza wana nazoluka lobake nde nazozonga mardi nakoki koluka balimero ya bato baondige mpona naza deja na niveau ya bandundu kokabola biloko nde yo osalaka wana kwa toza na élection ya 2023 nazopartage biloko atake honorable. Ok, yo za bandu na niveau nini? Nazokoma deja tuko na bandundu na kwilu. Ozonga dimasalo kuta ya moto Ok, yo so komi na kwi, so komi na bandundu ville, obengi ngai ngapi na koyebisa po ngapi nazosala propagande ya ndeko moko ya mwasi mpo na baélection mpo na kidepute. Ok, ndeko nani kombo na ye? Kombo na ye Charlotte.
maman Charlotte. Charlotte, un docteur. Docteur, oui, surtout il y a des mamans là, moi maman ouvre mon cas, maman honorable. Maman oui film moleko. Oza problème à mutu boka otambola la tombolo ya. Ah que le escroquer bat. Donc c'est ça mon ouvre mon cas, au fallait avoir ka Maria Mado, Oyoki. Oui. Nazo sa malamu hapo osea leka kupanza poke wala au swala moko la biso to biso sola ye. Déjà na niveau bandu ndio pokabola biloko ndio yo sala ka wana kwa tona de l'extra 2023. Nazo partager kwa take honorable. Okay, yo za bandu na niveau nini? Nazo koma déjà kuna bandu na kuilu. Ozo koma kuilu. Oui. Okay, yo so komi na kuilu, so komi na bandu ville obengi ngai ngapi na koyebisa po ngapi nazo sala propagande ya ndeko moko ya mwasi po na élection po na député. Ah, okay, ndeko nani kombo na ye? Kombo na ye Charlotte. Ah, maman Charlotte. Charlotte, un docteur. Docteur, oui, surtout il y a des mamans, moi maman ouvre mon cas, maman honorable. Je sais pas maman ouvre mon cas. Et na yebi wifi moleka bon na yebi te ke po ba moleka baze belé donc c'est ça mon ouvre mon cas au fallait avoir ka Maria Mado ah OK oui OK peut-être la numéro maman Charlotte vous allez wana et tozana wana te tozana esika moko te ah yaza mboka ni kana bandu azana banda minute to lo ba azana bandu vie tozana bango na bandu mais omoni siko poeme ezaka na elimera moto bapesaka ndenge wana evoeme na tuni ye ndeti limero ezali awa nde na kopesa limero no soko oza na besoin ya bato ya bamama bazali oyo baa na baong so ngai nazongi chasa mardi ngai na kopesa limero na yo bango nde bakokontakte yo. Donc c'est ça. Maman oui moleka mutu boka za ko escroquer na kombo la yo. Ba bato ebele ba robebisela bino masolo ba jango basi bakomi bino bato bondimaka te la bisa bino pembe ezali. Bozwa siko awa akomi maman bébé climatiseur. Oui maman nazoyeba vraiment maman de bébé climatiseur na ebio très bien. Vraiment maman bongo yo ozobengisa nga mukoni na ya kuna na biro na yo. OK maman. Bon, ekozala bien na ya kaka mercredi. Na ya mercredi et puis wana nde soki to sololi. Bon oui, nazana ba ONG zali. Parce que tout dans des élections, nous avons partagé beaucoup qu'on a voix tout dans ba ONG mususu kutu ezala niveau ya Afrique du Sud, tout dans mususu pe zali awa. Nous na Kinshasa na ba intérieur donc la ba province wala Bandundu. Oui, tout ça pe na batu na Bandundu. Oui, na boza numéro na bango parce que yo za pona émission, za pona organiser pona kabura biloko. Yo za pona émission na zo pesa biloko. Oui maman, eza penda bongo nga sikota una koyande na oyana na pesio numéro ya batu. Uto lina za pona benga mbala moko parce que je suis à la maison. Ah OK. Na za pona tala nomba biloko nanga una za na ona ndaka pona partage. Ah OK. Na ba mina ko sala yo zo kala image ya ba kamera nanga. OK. Ça nous va la sala. Parce que Bouzouba, je connais pas ça, n'a pas de quoi on a dit, hein. Parce que nous avons déjà la première parce que 20 ans déjà après, nous avons toujours awa. Non, c'est que nous sommes ça, OK, maman, eza vraiment bon, merci beaucoup. Nako pesa au numéro neti ya mutu oyo ya Bandundu. Oui. Na opesa au numéro na eza 085. Oh, Bandundu, ouais, oyo ya Bandundu. Bon ye azoyenda koyebisa po yende auti koshite kuna kalate po yende mutu ya Afrique du Sud nazolo bazali na Afrique du Sud nde ke Bandundu asala ka même musala wana. OK, numéro na ye 085 oui 27 oui 81 oui 639. Kombo na ye ezali monsieur Pascal. Oh, na posa ba mama mi pa bité hein. Ah, ozaka na posa ba mama. Bon, OK, zwa 089 oui 91 oui
340. Amenengana sokona kala namba biloko. C'est que na jiba ningo na bango mukolo ko ya to bengi bango assemble na ba nombo na bango pona biloko na zo binisa. Bon neti ba biloko nini yo kabola ka mama. Maputa eza maputa pona ba mama. Na ba opito na zo kabola bande tuko na d'élection Ndi yango na zo sala. Ya ok mama. Ensuite nous avons ba conversation la biso moko tanto talié to biso beto tala epembe. Bande ko na ngai il y a un sérieux problème. Bon, et puis tant que ma baisse à la Kaébélé, Mayele ma baisse à la Kaébélé. Tellement la République démocratique du Congo. Félix a même mis son système à Konyoko biso parce qu'il y a yeba qui souffrance oyo. Ayeba qui tumba la biso tozo bunde ça porte le système Kabili. Oye même biso la kata néocolonisation. Oye zo coloniser biso spirituellement, physiquement, moralement, financièrement. Ayebaki ke tumbo tozo bunda tozo linga to longwa na kati ya boumbu parce que pays na biso ezali occupé. Ayebaki ke lisanga oyo biso toza ko bunda lango po to commissaire ngo fiable ke tout congolais na kati po abunda ezalaki to longola batu oyo baza ko nyoko biso Félix aza mupaya te ayebi tumba oyo ayebaki pasi ya bana Congo azalaki na kati opposition afingaki Kabila alobaki mbongo esalami ka mpona bakabila te okazaki envière ambitieuse oloba bandeko nanga baportugais oke na se na ye azalaki na posa mosusu tonyokwami na ensemble. Et enfin, moko na biso en bien ou en mal. Comment me lire cause à sous ma casse bande konanga? On se manque pas de dire ce qu'on aura semé le mensonnier. Attention quand Dieu dit quelque chose. Ndeko nanga boya na osenga na oloba. Mais ce qui n'a rien biso nga révélation nzamba lobi. Ndeko to boy, je m'en fous. Ndenge nzamba loba ki yango na koloba. Na koba ki sela nzambe te pona kolukatela pakole mafuta botama déjà roi. Abima déjà na ba potentialité. Aza monene uta mbotama. Ba mage bazwa révélation. Batu balinga kobome. Babaka ene kulusu. Mais assez quoi? De ngana na tino ko les propagande. Plutôt ngana kuto ya bona ba bonyo so tika na position oyo. Yo linko utiliser nzoto. Ngana vivre te ka molimo parce qu'il faut pas bilemba nzambe mona naka yango nazo ebisa bino bandeko nanga makambo lelo ekome boye pola nini pasi eleki escroquerie ezala lango bayiba na bango mais toyebaki ke tango tosangani eza poto bimise loko moko ya malonga. Mais lelo Congo zinde lisuko zinda. Rwanda kocha beta Congo tina kacha ndaku na ye. Baso moto la Congolais mosuni na ye. Congolais wa l'hôtel te babimisi na monoko mutadindi yango. Pe Congolais lobi Seigneur que ta volonté soit faite. Te. Ce sont les violents qui hériteront le royaume des cieux. Tala biloko. Mutu moko ayena kombo ya Wifil Molek. Azako escroquer. Papa Albert Moleka, famille Moleka. Mutu moko azako escroquer na kombo la bino. Yeyo. Ngana yaka kala bo solo. Ponga la lobalangal comme la salle bekate. Na quoi kapeka na ba vérité. Shadrach. Moi qui me ali bande ko ba moi c'est. Je ne parle même pas du suivisme pathologique, de la transhumance. Quelqu'un qui était kabiliste pur et dur, il peut en 48 heures devenir tshisekidiste plus pur et lire encore. Et puis il vous dit, mon cher frère, la politique, il faut être réaliste. J'ai créé ces partis-ci pour rester à l'opposition. Donc il n'y a pas d'idéologie. Bande Konanga, famille Molek. Et ana mutu boka zotambola comme honorable Wifil Moleka o fallait aboaka kama mama doboyoki. Maman bébé climatiseur. Et ça la moi si boka za ko escroquer batu na ba ONG na kombo la yo. Tala mayele yango babi. C'est quoi bateau basala makama bayoki la bango makasi pa ko escroquer. O na lo bakite ba voice. E kwa ki nzamba lingi e kwa la maboko la biso. Po biso to sani to yebisa bino. Pour comprendre où est la République démocratique du Congo.
Alors yo po yoki partager mission na ndeko na yoki te c'est keba baluka bino te po batu ba meli batu ba mbongo na makambo o bakisi moko ezoya o ba or moko to salaka bo pesa mbongo soko seya zo senga mbongo o matoliste moyibi to pesa mbongo te bo bunda te mais bato bazo ba mbongo bazo batu ba 30 000 euros bazo ba 40 000 euros mais enfin eko epande ko na bino na beti sete partager vidéo et les cas ma famille bayoka bo commisser lango ti bébé climatiseur aye badia mutu moko abimi na kombo na ye pe aka moté soka zo délégation ba maman mo ba ya ko tala mercredi beaucoup merci po aye ba maka